na tena drabo na kufite na nzambe na ngai na kozonga na cercueil lobi nzambe na ngai sunganga na zonga na cercueil sango deja si bapanzi sina kufi mesala yoyo binayaki etumba ya yo na Satan. Vraiment Satan lunga bato ba publiaki bazwa raison nzambe bikisanga nzambe salake Nathalie ba dépense Mama Denise salinga bi koyokisa Mama Denise sonite balobaki mingi pona Mama Chako bakoloba nini pona ngai kayaki po aboma ba artiste ba ministre bato bakendeke na ba avion wana ba PDG mais ba ti avion pona ngai. Vraiment merci na maman Denise na fondation na remercier le gouvernement et puis président Fatih Beton pour soko bali mwasi ya mabe o alingaka batu te jamais batu bako bénéficier na bolamu na ye grâce à naye apona mwasi ya malamu lelo bomoni ngai oyo nazalaki bembe ngai oyo na zongi. Vraiment merci na peuple congolais nyonso po babanda ko benga ngai ya Canada ya Allemagne nini po na ba prière même na kati ya Kinawa bino tout vraiment batu tout oyo batiaki ata signe au nom du Père po nanga. Merci, 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 merci. Vraiment na Monique bolingo ezali. Photo za la kaboye. Na remercier association. Association na biso président Masumu en tête. Et puis président Elombe atali ming. Soka zala na fondation te. Na ebite mbelanga na zate. Abundeli ngai. Abundeli nga pona kende. Na ko bombe la binote na début hier bazo sala de ba démarche ba président Masumu baba président Lombe bazo ke na fondation biso to banda ko boudé biso ekiria ba poudre de chasse bambalo sombo to vimba na ki to zolo ba batu wana bazo ke no lia mbongo bango moko soki nini tala babenga ka biso te mais or ke banda ko préparer bo lamu na biso tala lelo ekuti lelo efuti soki basala kango te belanga naza na vite be lelo naza kombo yani mosevena na koma pauvre na ebite kuna na métropole avenue ni balinga bachanga soki pembeni emene soki pembeni na table mais sikoyo ngayo pembeni ya mama alinga donc toza en vie. Vraiment merci 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 na presse merci et lokona nazo senga avant na voyager na salaki bémission belé omoni état na salaki nango esalaki état bien te bilobele bandako bima na bandako chrétien muto nyonso ka monaki ke na tushaki ye esalaki epasi na sengi bolimbisi vraiment na sengi bolimbisi na batu nyonso même bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, ngonga na bino ekoki ya délivrance. Tokozala na bino le 26 février et kozala na 15h côté ya Gare du Nord. Tozana beze boya ebele mingi na zana beze ba o batambola partout ba luka ba délivrance ba zwate boya ko vivre ndenge boko bika mokolo wana boko kangwama tozokozela bino na moto. Il voyageait en Galilée prêchant l'évangile, chassant les démons et guérissait des malades. Il ordonna à un esprit impur de sortir d'un homme, guérissait la belle-mère de Simon-Pierre et purifiait un lebré. Wana musala ya Jésus-Christ de Nazareth oya salaka pe et komama na makomi na ye na Marc 1 21:45. Na yango musala yango Yesu Christ de Nazareth apesi pe na basali na ye oyo ezali bongo apôtre Martin Makoma elongo
na prophète Moïse Makoma oyo wapi Jésus-Christ de Nazareth atindi bango na 2022 oyo le 26 février na Bruxelles capitale ya Belgique po bana ya Nzambe bazolobiko surtout que mutu moko te akutana na Jésus-Christ de Nazareth azongaka lolenge ayaka tala le 26 février 2026 yo oyo kozali na Bruxelles capitale ya Belgique kozanga te na journée ya délivrance oyo Nzambe akosala bilembo pe bikamusi. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers Basel Nzambe, apôtre Martin Makoma et le prophète Moïse Makoma, moto kana Nzambe moto oyo milimo nyoso ya shetani. Loba, bonjour. Bonjour. Loba, comment ça va? Comment ça va? Le 26 février 2022 oyo kozanga te na mobangi na délivrance oyo ekosalema na capitale ya Belgique. Le 26 février bokomona loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe za mokuse te pona kosunga yo. Misu na ye ekangami te pona komona souffrance na yo. O souffrir beaucoup. Botamboli partout, tozali kozela ba o bakenda partout, bafuta batike partout, mais mokolo yango loboko na Nzambe ekosunga yo, okozala na délivrance totale. Alors bopesa nde mitema na bino mokolo yango, Nzambe na bino akosalela yo. Jésus-Christ de Nazareth aza le seul des solutions. Amen. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28. Sur ce thème, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et j'espère que Dieu est au rendez-vous. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. N'oubliez pas d'inviter. Et Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis Pasteur Lopemba Ezekiel, Burkina Faso. Je vous invite à notre programme d'édification et de prière sur le thème « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » selon l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, notre programme se tiendra tous les samedis du mois de février. Retenez les dates, les samedis 12, 19 et 26 février à partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Stranger. Que Dieu vous bénisse, je l'espère. À très bientôt. Amen. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba.
Nous sommes à Kinshasa le 15 février 2022. C'est à l'occasion, il y a conférence de presse que je prends parole pour introduire au nom de la corporation, au nom de l'association, l'ANTPC, qui est l'association nationale des théâtres coopérés de cinéma, qui est bel et bien représentée par son président, le président Massoumou, au nom de notre point focal, le conseiller, le président Elombe, notre point focal par rapport à la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeo, le président Elombe qui est là, au nom du vice-président et le président Massassi, Maman Nabiso Nyonso, des artistes et comédiens Nyonso. Nous disons ceci. Nous savons bel et bien qu'il y a eu un temps, l'artiste et comédien Yann Dimos était malade, qui nécessitait évacuation Libanda Yamboka. Après Kokenenaye, après soins médicaux, Lelo Azongel Biso, Tina Oyo, la corporation a jugé bon de tenir cette conférence de presse. Sans plus tarder, je cède la parole au président Elombe, Maître Faustin Soukari, qui est le conseiller de l'association et le point focal de tous les artistes et comédiens au niveau de la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeo. Est-ce que nous pouvons quand même applaudir au moins pour ce retour? Mais on pouvait toujours dire merci Seigneur. Nous sommes aussi, je ne sais pas, c'est au président de voir. Est-ce que c'est une prière qui va commencer ou comment? C'est au président de juger. Je vous cède la parole. Bien, merci, monsieur le secrétaire général de l'ANTPC. Nous ferons un effort de nous exprimer dans les deux langues, lingala et français. Pambate, Otosalaka, c'est pour la grande consommation. À tous les la prière, mais nous allons acclamer notre Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un témoignage. Lui-même va parler pour vous dire qu'au-delà des moyens qui ont été disponibilisés pour ses soins, pour sa guérison, la main de Dieu a été sur lui. Parce que même certaines circonstances qui, au départ, ont fait pleurer les gens, à rater visa, à salibouiller, comme on dit, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons acclamer pour ces dieux-là, les créateurs des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés tous. Nous allons acclamer pour dire merci au Seigneur. Merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous sommes en 2021, en décembre, nous répondions à vos questions, des questions venant de vous, de la presse. Vos questions qui sont des préoccupations de la population que vous côtoyez chaque jour. C'était par rapport à l'état de santé de l'artiste, j'allais dire vertébré, mais sinon on risque de me taxer d'avoir copié un qualificatif qui existe déjà. Un grand artiste, Noël Mungenzi, Kanga dit Yandimosi. Botuna ki akei, akeite, akufi, azanabomoyi, te ake Japon, ake Kimbilangundu, ake Masmanimba. Yandimosi est là aujourd'hui en face de vous. Parce que soigné dans les meilleures conditions, soigné dans l'un des meilleurs centres hospitaliers du monde, Yemoko Akoloba Badetaï.
des soins qui ont coûté énormément de l'argent. Mais tout cela, aujourd'hui, nous nous réunissons pour exprimer notre gratitude. Nous, les artistes comédiens, réunis au sein de l'ANTPC, dirigé par le doyen, le sage, Massoum de Brendé Yalakayala. Cette association qui regroupe tous les comédiens. Déjà, en commençant par les sénateurs de la comédie congolaise, donc sage, Oyo, dans la chambre haute, Nabiso, comédien. Tous ensemble, Lelo, Potoloba, merci. Kotal Sabino que nous avons Kendeki, na espoir mouké, tant pas que Yukuna Sangotambo, Gaza, nous avons moïté, mais nous avons sali grâce à Zuisouane et Sengeli, Lelo a Zongi très fort, en vie, en très bonne santé. Tout cela n'a pas été facile. Et tout cela a nécessité des efforts et principalement l'intervention d'une personne qui est à la fois personne morale et physique. Nous citons Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Otorobe Teramaboko Makasi na Lukuta na Biswa. À travers la fondation, Maman Denise, qui est la présidente de la fondation qui porte son nom, a tiré moyen pour que Yanimosi Azwa Bassouen Sengeli. Elle était prête à l'envoyer dans n'importe quel centre hospitalier du monde. Parce que l'opinion le sait, depuis l'année passée, la deuxième année, les artistes comédiens bénéficient d'une grâce, je dirais présidentielle, de la part de Maman Denise, en nous accordant ce contrat, cette assurance de soins de santé. Comédien, je dirais, Nyonso. En dehors, il y a quelques-uns, Oyo, Tango de Cézo, Salima, Bazala qui est disponible était, Moussou Bazalina va tourner, mais nous continuons à mener le plaidoyer pour que la distinguée première dame, Maman Denise, a Yambali Soussou, Oyo, Nanou Bakoti na barge Wanate, il y a assurance médicale et connaissant sa grandeur de cœur, connaissant son esprit, comédien Nyonso, il y a Banina Gishasa, Torutambola partout. Baokota na Lisungiwana, Toluba, il y a Papa Tshisekedi parce que la femme ne peut rien si son mari ne lui autorise pas. Et donc, partant de cette assurance, tous aura un traitement qu'on a besoin. Et Yangope et Tindaki, n'importe quel coin du monde, des pays comédiens à cause de Lisungi, parce que pour la petite histoire, c'est Tangwaï Matanga Yamindondo qu'il s'est dit. Tout le monde a besoin de par manque de soins appropriés. Et puis, il y a des gens pour Namboka Nabiso, artistes minés, les bossales, les belés, tous allons à Poto, bino bakbo accompagner à vie Nabiso na Poto. Que bon mon artiste comédien, à Zoleka, Kosenga, pour Asomba, qui c'est peut-être pour la malaria, pour la nini, ça n'honore pas le pays, ça n'honore pas le Congolais. Et désormais, moi, je m'investis pour que Congolais, artistes comédiens congolais, aient soin dignement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous ne cesserons jamais de la remercier par rapport à grandes œuvres aux Azosala, Naba Congolais et spécialement Nabiso artistes comédiens. Nous ne pourrons pas ne pas stigmatiser quand même un apport non moins important qui est arrivé à un moment particulier. Il y a besoin, il y a Nimosi. C'est la Fondation Nathan qui est intervenue. À un moment particulier, il y a traitement naïe. Parce que Tango a pu mener les visas dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Moralement, l'artiste avait encore perdu de ses énergies. Il était tombé dans le désespoir. Alors, ceux qui m'ont à moral et quoi, malade et Mathilde Soussou. Et pendant qu'on réfléchissait entre la fondation et l'assurance, la société d'assurance médicale Activa, comme Baboy en Afrique du Sud, plan B à Kende Maroc, toi Kende Dubaï, toi Kende Inde, pendant ce temps, Santé Moutezo Balissousou. Et la fondation Nathan est intervenue à ce moment. Et aussi, il faut dire que tant déjà, l'hôpital Nabiso Lobi, il faut Bima. Et Kenzela Bima, Bakangi Yango, malade Azasuma Kastazon, on a même hôpital, on est à Bima. Donc, il faut nous trouver un autre centre européen, ça y est, déjà soulagement sur le plan moral. Ben bon,
kuna balobaki na kende comme na kenda monte na kotiawa na kobika. Donc c'est le travail que la fondation Nathan a fait pour qu'en ce moment-là, quand l'ambulance est arrivée, parce que à Kenda, Afrique du Sud, l'ambulance, un avion médicalisé. Un avion médicalisé. Donc tout ça, pris en charge par Maman Denise. Alors, il est là. Toutes les questions, Koyeba, comment s'est passé son traitement? Comment s'est passé son séjour là-bas? Il est là, il va répondre. Mais, messieurs de la presse, je sais qu'il y a une curiosité Nabino, beaucoup de mozino makamususu, c'est kartaga parfois, na oyo toeli awa. Évitez-nous des questions tendancieuses. Évitez-nous la polémique. Faisons de sorte que ce soit la culture congolaise qui gagne, que le Congo qui gagne. Nous allons terminer cette page de remerciements des gens. Déjà, nous n'allons pas passer à terminer notre mot sans remercier le maître du séant. Le cadre qui nous reçoit ce matin, c'est le cadre Kratos, qui est un cadre d'un grand homme culturel de ce pays, M. Jeannot Binan. C'est lui qui nous reçoit aujourd'hui ici. La grande sabre Boubé Téléma Boko. Donc nous sommes donc chez Jeannot Binan. Nous allons aussi épingler deux personnalités qui ne sont pas moindres. Nous citons Madame Ide Bopilo, qui est une banquière, une des grandes banquières du pays et d'Afrique, pour qui nous avons beaucoup de reconnaissance pour son implication dans certaines des activités, et l'honorable Ogi Kalonji, c'est lui qui est chargé de, qu'on appelle communément M. Terre Jaune. Tchilé-Gélou, voilà. Un député pas comme les autres, de grand cœur et très présent sur terrain pour la cause du Congolais, auquel Congolais que nous sommes. Merci, messieurs de la presse. Nous allons maintenant laisser l'homme du jour, le miraculeux, l'homme qui a reçu des dieux la puissance pour qu'aujourd'hui, Ateya Biso Toyokaye, il s'appelle Noélian Nimosi, Tobetele Maboko Makasi. Merci Baninga Nanga, merci Président Masumu, merci Engalupa, merci Mère Bip, merci Tata Mwasi Abana, Tata Mwasi Abana Bazebele Puna. Cartouche koto yo tozalaka yo koto moto pasala émission ya suka petit bongo sa bandoko benganga pa pamba na Afrique du Sud bon tellement na bando sola mingi na anglais na mona na bebita na anglais na yo te parce que olinga ko yo ke loko moko te vraiment merci. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyo surtout na moto nazala yo mo nazo sola na ba docteur tala kabe ngabi non bolanda wana te liwa eza ya biso nyonso eza erreur te peut-être nini et à koleka tout justement HJ et pesainga le baki non malade ozana problème à cœur en tout cas na niveau na biso toza limité to kokate to salele au rapport médical na ndenge okende na étranger ba déterminer qui pays te na tuni docteur ngabe ba pays nini oyo ba soignaka problème à motema ba epsenga bon Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, na poto ba France tout justement elle va appeler ça qui rapport médical na kepe na fondation ngabe na problème nanga en tout cas na HJ vraiment ba lobby faut ba évacuer heureusement na mwana na Afrique du Sud mwana grand frère na tindaki rapport wana pro formé yaki yango ekotaki na nini
na fondation ezalaki ya $30,000 omona asali bémission mingi nazokritike ndenge nini boabandone nga mpona $30,000. Après nazalaki kutu na hôpital président elombe aye kozwa nga azwi nga toketi na fondation balobi kolelalela te problème na yo bazo résoudre yango ozo voyager ngabi nako voyager ndenge nini nazokende boma te masimanimba te passeport te bozoloba nako voyager ndenge nini président aza wana témoin babi non on voyage Afrique du Sud toza déjà na ba document nyonso oya na des photos passeport ya yo na mwasi na yo po bobimisa batuna inga ba passeport nga be nasala lisu te na ozwa mbongo ya passeport ki babenga inga bapesa inga mbongo ya passeport nake nabimisaki après babengi na affaire étrangère moto azalaki wana yambi biso na madame babimiseli biso passeport presque esalaki kaka jour moko passeport ebimi badémarche bandi bomoi kutu président elomba alekaki alobi non yandi mosi azokende tozalaki lendi azokende kabime badocument ekotina na ambassade te ndenge mwana mama deja akeloba nazokende lendi ya moni yango na bindungi wapi nga nazokende ki nazozela moni koto oyo maladi ezo pa Afrique du Sud batindi lisusu nini non rapport eyaki eza ya kala ça fait une année fo sikoyo ya sika po toyeba eta nini azali bato mitema malamu bazalaka ya alinga baloba kombo na ye te mama moko ki atindaki nga na semka po na banda okeye lisusu na HJ te batindi nga na semka be comme rapport oyo ya liboso ezalaki na nini nake na semka semka mpe asaleli nga rapport atika nake napesi na fondation atindi yango na Afrique du Sud ti badémarche bandosalema après babengi nga non na ambassade bazosenga présence ya malade ye moko aya toke na madame tokotisi bapasseport normalement après 20 jours nde bokozwa suite après 20 jours babengi nga batindi message na telefone na nga bazwi bapesi nga enveloppe non bapasseport eza wana nga alobi quand même ata na zamba bapesi oyo liboke baverifiaka nani kabi nakofongola natala eske visa yango etwami mpo déjà mpo nayebisa bato nafongoli nazwi passeport napesi ka bato ambassade ngabi bakomi nini nga anglais banda toswana na professeur vraiment ekotaka te ki batangi balobi non bapimeli visa balobi fo docteur oyo akopere yo asala apesa rapport maladi nini akosoigner et puis ekozwa combien de temps mbongo combien bakofuta nazwi document nake napesi na agence ake nango na nini nga esili biliaki nga bikoki awa bapimeli nga nini visa eske nga na okei lisusu vraiment eta na nga ekoma lisu bien te eye kocoïncide dimanche na fin na nga na ndako
namona ka moto abengi nga vie bitambola tambola. Oh non, yo fandi boye bien te yaka na mema yo to tambola côté inter. To komi na nzela babengi vie bitambola tambola. Babi non oyebi te nani Shaba aza na ngalema na salle d'urgence. Comme to komani na inter abi bon totala nanu Shaba nani. Ti toke to parquet devant ngalema liboso. Oh, to tuni babi batu bamoni nga babi yani mosi boni santé sikonga na za bien. Abi tout justement ndeko na bino azawa. Toza ba 16h. Toza ba 16h. Erto che mutuka liboso ba docteur bazoya tozoto andenge ni non aza bien. Nzoka wana bazokosa biso. Après ba non mais bolongola mutuka wa bokendo cha kuna liboso. Nzoka po bazwa temps ya kobimisa corps ya Shaba ekende morgue. Eto baluki tout le monde a battu bazo na mwasi na ye ko ya baga ya ndimosi. Kutu ba journaliste ba yanga bite pardon bo filmer ngate. Ba esalinga pasi. Et na zongi dimanche wana en tout cas na zalaki bien te. Gabi Zambe nanga pona nini boye. Siko na ye kokanisa nga be nga muna banda maladi kala. Mais nazo mona baninga nanga bazokende. Mundweri akei, dadi kitambala ke, mindondo akei. Ti mama chakwa ye kokende. Petite nani Diana akei. Nga lobi koto yo pe bato songi ba journaliste bolali te pou bozo ko manga ya hotel. Pouf akufi. Kofana ndako bo mais kuna ba publier mutazo legale mais yo ba publier ngabe. Botika biloko wana. Ti gomoni lendi wana na ndako atuka madame a remarqué que santé ça bien te lobi photo zongo hôpital. Nga lobi to kende HJ ou bien nga lobi non to zonga semka toke eza na butu tokomi na en tout cas ba 23h tokoma boye docteur alobi non vraiment eza pas si pour te retenir soki olingi bolalawa faut kopesa caution ya $5,000 na 23h presque tozokende ba 0h kito bengi mama Fondation Nathan badobi non en tout cas ba bengi docteur on a non bo soigner na tongo nga na oya kofuta balobi galobi docteur soki moyen ezate nazonga na ndako ya lobi neta ozali en tout cas toko lâcher yo te bon soko lingo zonga na ndako mais ozonga na ndako te to salelo lettre à transfert bokende soit na mama yemo soit na ngalema na yoki ngalema na gangi ngakanisi Shaba ngabe en tout cas ngana ke mobimba c'est que bazo luka place ba morgue zala lobi na docteur ngabe en tout cas na okende te na ABC kabe toko kende HJT kabe HJP toka yuki na uti semka ngamu baba ndoko soigner wa en tout cas comme travailler kina mo bazwinga non yendi mo résultat ozana covid faut ba isoler yo bakenanga tukomi na porte balobi na madame non yo kokota tawa
garde malade bazalaka te fois kota ye moko tellement tokende nazali na kilote ya simba na varese ya simba lipapa te liloko te bakotisinga na hôpital na butu wana pa bameminga nano nasali scanner na butu baexamen belebele basalisinga pa bahospitalize nga na tungu na grand frère abengi nga abi oza wapi ngabi naza na semka ozosala nini kabi no nazo hospitalize balobi naza na covid abi non faut voyager lelo maman Denise a loué déjà avion comme à 16h faut kende lelo nazwi téléphone au monde tokota na WhatsApp na yebite na kombo na koyaki na mona ka statut na ye atie Vierge Marie Jésus afani na côté na mwana ba na bandi kuganga na moni ba infirmière misatu bazoya ngabi maman Jésus aya kotikela nga bébé awa bo pesa nga bébé nanga abi bébé nini trouble bandi wana na yebiso ke na hôpital komi ngabi wapi docteur nga nazo sala nini awa bo pesa nga mwana nga mama Denise sa luaki avion na kende nanga ekomi tapage na ba malade masusu donc na komi ko indisposé bango na yebite soki tonga ba pesa inga pa kala mingi te pa na mona grand frère aye mendenge nini gabe liboso grand frère a passé nga a benginga alobi oza wapi oza près de lata déjà avion se komi nga lobi na lata wapi avion nini nazozela mwana wa Jésus yelinga mwana babombi mwana abi makamu nini solo passé nga mutu moko wana siko nazomona vertige nazomona on dirait batou donc ba mutusu nga lobi awa ta mutu moko azate bibembe na bibembe so le kawa abi tia ye grand frère a komi ba abi photo kende tozo kende wapi non tozo kende batenga na ambulance na ndenge tokomaki aéroport nazoyeba te papa aéroport kana yeko remarquer na moni banini bazo longola nga siko na ambulance po na mata na avion tala kaka force ezalaki te bakoti singa pa na koti wana pa batenga ba pareil qui avion décollé tokei na tala boy madame azate nini non ye olia sala examen covid nzoka kezwa na ye tonga vaccin moyen kende zate bo kutu vaccin olia batia ye na loboko batie vaccin na mupende nga pe tellement na mando nga na mati na nga donc ya kolala tozo kende nga moko na bapilote na copilote siko na komi na nzela tellement na komo tia trouble ti na avion na mona bato na baye na téléphone bazo koma bazo comprendre te naza nani bakomeli nga est-ce qu'on peut te donner quelque chose à boire nga pe nazwi na komeli bango mais je vais à l'hôpital un malade ne boit pas batalani bapoche mutu va comprendre que mutu ango aza mwa bien tokei tokomi Afrique du Sud presque na butu ba 19h ambulance ye ezwinga toke na trouble na kati hôpital na tsalaki po mwana nga azalaki kuna lobi mais papa trouble osalaki po bamaîtrise nga bazwinga naye babeti nga batonga baninga na nga bandeko bazwa mbetu bakanga nga loboko oyo bakangi basinga oyo basinga lokolo ntingaka donc okosala ta petit besoin te souffrance moko bazwi batonga
bazo tianga na mukungu. Donc pasi moko na lobi mais pona nini boye. Natala mutu pe ako lelela azate. Bazo loba pe anglais. Nga nazo yoka eloko moko te. Ope nga nazo loba bazo yoka te. Oyo na tongo amona docteur aye. Staff bazaki 3 amona ba groupe anini balobi non monsieur Mungenzi vraiment kaka na butu wana babandi l'examen ya radio ya nini ba yepsinga na tongo ba yepsinga ba lobi non vraiment na rapport tozwaki na ndenge tomoni vraiment l'excitant na Afrique l'excitant na Congo toyebite tokosala nini faut remplacer yo biloko nyonso olingi totia yo ya nzete obia banyama natali bango ngabe ya banyama ndenge nini ya nzete ndenge nini. Heureusement ezalaki na mama Denise Moluka na ebite toki bat ba ebie asalaka kuna alobaka pe lingala abe yandi mosi basalo ndenge nini ngabe nga première fois ba opérer nga motema bozo tunanga ba question wana nga na problème na bika obo sala bosala siko eko coïncider musalo to sala ka to négliger ngote to eko kuta na docteur wa ko opérer ngai azalaki abandoko landa ba série Tatoué Mamu. Abe makanisi vraiment to sepela na ba série na bino. Donc docteur ango soko moni talibandi. Donc comment mukolo alobi nazo ko yebisa papa na ngai ki makanisi azawa ngam na ko opérer ye. Siko na tali libandi ya docteur na tali âge na ye. Na be ebonga na zona âge nini bandeko. Après ayebisinga lobi non na osala tout na sauver yo ngambe OK. Na ko opérer yo mercredi na 7h faut ba memo na salle d'op. Bon, et à partir à 4h déjà ba pesa nga ba anesthésie na ke ba kenanga na yeba kité. Ba opéranga mercredi na 7h. Opération bandi. Ba bimisanga na salle d'op baninga na ngai bozoyoka. Mardi na 13h. Presque une semaine. Ce qui boyoka ki bari mère mosuso yani mosa kufaki. C'est suite à nini wana. Siko na yebite tan wana bandinga na nga toki na zalaki wapi. Une semaine. Bachanga po ba avant ba opérenga ba initia kibiso coach azoya mutazo bazo yebisa biso ndenge ko bandozala. Obi toko sala boyo moni ndenge avant opération toko chayo nzete moko kangi makasi na minu. Ko lachango te soko lache nzete wana okufi. Donc na bima na kenda nango na salle d'op banda mercredi toujours ba bimisanga na 13h nde baye ko benda nini nzete wana. Na ba docteur ba komo benga le miraculé ba lobi non. Nga lobi et puis afana kende heureusement nanda kuna mona ka mama moko yaki. Oh non, baso bengo na pasteur na biso na Ngaba. Gilles Bumba, Dieu de Sikatenda. Na sala na si na kenda toki 4 dimanche. Place penza ngala zalai nanga mutu. A part je vous salue Marie na yebi nanga ko prier te.
place nakendoko zwa mwali te ya kuna nde yango esauve nga na nini na Afrique du Sud. Ba opéré biso 8 personnes. Batie biso na salle biso nyonso. Donc ça on dirait compétition. Ce que boyo ka motere papa mon bébé, mon bébé, mon bébé. Ce que tu pou. Au moins na kombo moto longwe. Moto akufi. Tozala ki 8 ti totikali 2. Totikali 2. Pa. Totika pa. C'était maké na tikalinga moko. Na tikalinga moko. Bazo zela sikoyo ngana kata ngape nini ezo sala. Ta. Balobi bo zela bakende morgue nzela moko. Pa. Babe akala mingi te. Baye bamona dimne balobe yandi mosakei na ba infirmière ba leli ba regretter pour ezala ki soki ebeti pa bazui dra directement baye ba cheyo ba zipio donc ainsi 2 infirmières baye na dra na kati pa baye po bachanga nzamba zo monanga na tombola loboko ndenge bakache basala soki bache tombe na bimisi na tie na drabo na kufite na nzambe na ngai na kozonga na cercueil te lobi nzambe na ngai sunganga na zonga na cercueil te sango deja si bapanzi sina kufi. Mais ça là, et tumba ya yona Satan. Vraiment Satan longa. Bato ba publier qui. Bazwa raison. Nzambe biki sanga. Nzambe salake. Nathalie ba dépense. Maman Denise salinga bi. Koyokisa Maman Denise sonite. Balobaki mingi pona mama chako. Bakoloba nini pona ngai. Kayaki po aboma ba artiste. Bien voilà, vous comprenez pourquoi j'avais dit dans les bandeliers, il fallait tout baisser Nzambe Maboko, qu'il est effectivement le miraculeux. Il est sorti d'une situation où il belé babika namote. Parti d'ici, peut-être que la pathologie était analysée avec certaines limites. Maintenant, on a commis après des examens plus approfondis avec les matériels des dernières générations. Mon avis qu'en plus, il y a une insuffisance cardiaque. Il fallait soigner poumons, il fallait soigner reins. Tout cela a été fait. Un traitement de choc. Voilà. Dieu l'a accompagné. Et Maman Denise Nyakero, tu sais qu'il y a mille moyens. Il y a aussi Azongi Congo, Azongi l'artiste, Ndegwa Kester. Merci Nassir, sa président, Namukuse Kaka. Yambomoni, soin tout cas nazui. Et puis fondation hôpital Bachakinga, hôpital Babandako soigné président Mobutu. Et razo kende ba soin nyonso ya président Mobutu abandako zwango kuna. Président Mandela ba soin abandako zwa kuna malgré akufela ki pe na hôpital wana. Donc ça mais ngana bimi ngana na kufeli kuna te mais na zui soin bien. Donc hôpital la chair en Afrique du Sud yango wana. Donc propriété za kuna après ba bimi singa. Donc, on a bêta kango dada. L'hôpital n'a sala presque 2 jours. Après, bah pesinga chambre privée. N'a sala ega jour moko. Bah bimi singa. Bah tant nyonso. N'a sala ki hôtel. Oyo fondation écoutez là donc hôtel moko. Eza isolé kaka.
ndeke kuna pour na récupérer. Qui après lundi docteur bapesi babenginga rendez-vous na ke bapesi rapport. Ngaku tuna bandi te. Na bandi coopérer na docteur ngabe awa na biki. Oko bakisanga ta 2 mois te. Nsoka ye si apesi rapport na fondation. Na mona fondation benginga. Oyandi mosi lelo toza lundi. Préparer ozozonga mercredi nga ata nazo kende intervention na Goma ngo kaka boye pressé nga boko pousse te ova avion ezala kaka mercredi na samedi en tout cas samedi vol les annulés faut kaka mercredi nga siko na tali j'espère o baleka nda kuna nga ba mona ka bana nga baza presque pembe nga nazalaki pembe ke na bakisi nga na lukata exception na pakola na zonga pembe mais ozala ko obligé alobi non vole komi vendredi nga alobi bon soki na disque ba kanisa na zana intérêt ya bomonaki vendredi billet ye na yaki et l'équipe bien conseil docteur Bapesinga. Donc il faut na zonga dans 6 mois on a contrôle na Afrique du Sud. En tout cas eloko yo bo kangangu ponga na boyi ekoma oh non okobengisa na ndako na yo olambi pangolais après comme non yo za muto régime biloko kolia te non bapekisinga eloko te bapekisinga balobi masanga nde mwa ndambu mwa vin nini ngana lobi me ndenge bosalaka tomonaka basi mingi soka sali opération bolobaka après 6 mois ba touche yete bolobi nini pona yo yani moto pekiso eloko te toyebi ke Congo eza mboka basi te yango baninga nanga na nyonso eleki vraiment nazo féliciter Maman Denise, première dame, na motema malamu ya zanango, atieba moyen na yebisi binoke hospitalisation nanga, opération nanga, coûtait cher. Plus de 500 000 $. Wana kay hôpital sans compter ba hôtel ba nini. Écoutez cher. T'as l'avion tout le monde ba ministre ba bakendeke na ba avion ana ba PDG mais ba ti avion pour na ngai. Vraiment merci na maman Denise na fondation na remercier le gouvernement et puis président Fatih Beton pour soko bali mwasi amabe o alingaka batu te jamais batu ba ko bénéficier na bolamu na ye. Grâce à naye apona mwasi ya malamu lelo bomoni ngai oyo nazalaki bembe ngai oyo na zongi. Vraiment merci na peuple congolais nyonso po babanda ko benga ngai ya Canada ya Allemagne nini po na ba prière même na kati ya Kinawa bino tout vraiment batu tout oyo batiaki ata signe au nom du Père po nanga. Merci. Vraiment na Monique bolingo ezali. Photo za ka boye. Na remercier association na biso président Masumu en tête et puis président Elombe atali ming. Soka zala na fondation te. Na ebite mbelanga na zate. Abundelinga pona kende. Na ko bombe la binote na début bazo sala de ba démarche ba président Masumu ba président Lombe
bazoke na fondation biso to bandako boudé biso ekiria ba poudre de chasse bambalo sombo to vimbanaki tozoloba batu wana bazoke no lia mbongo bango moko soki nini tala babengaka biso te mais or que babandako préparer bolamu na biso tala lelo efuti soki basalaka ngo te belanga naza na vite be lelo naza kombo yani Museveni na koma pauvre na ebite kuna na métropole avenue nini balinga bachanga soki pembeni emene soki pembeni ya table mais sikoyo ngayo pembeni ya mama alinga donc toza en vie vraiment merci na presse merci eloko na nazo senga avant na voyager na salaki bémission belé omoni état nazalaki nango esalaki état bien te bilobele bandako bima na bandako chrétien muto nyonso ke amonaki ke na tushaki ye esalaki epasi na sengi bolimbisi vraiment na sengi bolimbisi na batu nyonso